Samedi 24 juillet 2021, bon week-end partout besoin pour la Kolanda. Émission Kindoki politique ya mokona lelo on ezaka toujours na esengo ko présenter les bino partout dans le monde bisika besoin mais pour na Kolanda émission ya lelo wapi to ebisaka bino le pourquoi et les comment de choses to kotaka na mozindo pour na ko informer ba actualité ko kena mozindo pour na koyeba nini ezoleka na et puis pourquoi les kamboane les kanibongo to le belaka o les kaki to le belaka o ezali pe o ekozali koyapo ba le poto ba le même cause produisent le même effet yango esengeli makambo esala malulenge mususu pour que lobi to espérer kozwa ba résultat ya malongwa. Alors na cadre émission Kindoki politique à mon konalelo ya weekend na yambeli bino mwaramboka Daningoi Mwabila azali président fédéral en vol monga fula elongo na ye tokosola mwa mingi na oetali ba actualité politique ya République démocratique du Congo. Alors tikala wana po ma question ekozala ya biso ya bino pe biano ekozala ye mwaramboka Dani Ngoi mbote na wo mbote mo pandisango na invitation et puis ba téléspectateurs au ba kotala biso bazala toujours scotché na ebike to sa analyse pour l'intérêt général ya peuple congolais. Merci ndenge ndimi ko na mitu na biso to sepeli kozala nayo na plateau na biso moko na lelo to banda mbala moko na likambo ezotungisa bana mboka France veulent contre le glissement oyo honorable Denis Sesanga o azali président ya parti na yo azali pour faire partie nango lelo oyo ezali rapprochement politique ezali lisanga ya baide tope ezali kaka une manière ya okende kuna pona retrahir ndeko Félix Tshisekedi ma tondo mingi na mutuna oyo opposé biso esali mikolo ebele bato ba koloba makambo mingi wana etali président na ngai honorable Denis Sesanga que je salue en passant que sali adhésion na ye na kati ya la muka te surtout sali adhésion ya la muka te na ko rappeler bino mwa moke na juillet 2019 biso na compte ya parti en vol to sala ki o babinga ka bureau politique élargi o to sangisa ki makanisi pour la to mona ni to ko sala pour na mandat o yoti na suka na yango parmi ba idée o faro biso parti en vote bimisaki ezalaki d'abord ba réformes électorales to baki qu'il faut ba réforme malonga et salema pona nini soko tali histoire ya mboka mandat 2006 2011 na élection qui a 2018 to za la problème ya ba contestation ba résultat crise de légitimité à limakasi mais ni to ko sala il faut to ba ko tchaba mibeko ya malamu et ko permettre biso que l'élection est à la libre transparente et indépendante. Et ça na ndenge wana ndenge biso parti en vote au lansaki appel wana depuis 2019. Chemin faisant to mo ke bon idée a une malamu mais to ko za biso mon côté photo sangana batu mususu pour que to kumba idée wana tina suka yango moni que to ko sangana na cadre ya G13 où ils ont ba député ils appellent ba personnalité makasi ya mboka oyo to fani wa to résoudre to binene il faut to tcha mibeko ya malamu pour que to ba ko éviter ba chaos ya passé to ba ko éviter ba problème to kuta nango na ba mikolo etikoleka to tche yango mais malheureusement bureau oyo l'Assemblée nationale ba loi ne ba voter ça ndenge biso to linga kite salema parce que tout le monde que politisation ça makasi na seni que na ndenge zaki na 2018 na ndenge zaki na 2011 na ndenge zaki na 2006 biso to ça d'accord te na ba loi ndenge salami. Mais malgré cela, tu lancer encore un appel. Tout le bébé. Au lieu de ça, il faut tout sangana. De façon que, la loi électorale, les OSI, comme partir de ça, on a séni, donc qu'est-ce qu'on a loi électorale. Mais il faut tout ça, il faut qu'il y ait un large consensus pour que, qu'il y ait les élections en 2023. Là, c'est vraiment une rouge à ne pas franchir. Tout le biango, il faut te mettre bako ça là au mobeko et lobby. Et lobby que élection à 5 ans, faut te respecter yango. Biso to bon, et lo ka bosser yango wana. Il faut te bako respecter la constitution ou eza mobeko ou eleki mobeko nyonso eza à niveau ya mboka oyo. Yami bale. Il faut senir na biso ezala indépendante. Ezala FEODT na ba acteur politique ou baluka ba ko s'imposer. 3.
tolobi boy banimateur o bakozala choisi na niveau ya seni, il faut to veiller sur la qualité ya bato wana. Maintenant si qu'on a ba question nyonso o wana tolobi wana ndeko Martin Fayulu la moni ke non idée o j'ai très à lobby ya malamu asepeli na yango wapi mabe za wapi nde apesi pembela be na sepe na idée o mwana mboka sesanga apesi nde ayeko se joindre na bino to bino nde okende koluka ye. OK biso toke koluka ete pe faut ba téléspectateur ba yango sesanga ake koluka Martin Fayulu te. Martin Fayulu pa koluka sesanga te, mais ezali convergence en point de vue. C'est-à-dire biso stobi que non élection fait ça en 2023 moninga yo kiki il faut élection ça en 2023 ACP na yango mabe za wapi ezaka Martin Fayulu te. Toza pe l'église catholique andima ke loko wana toza na luso andima ke loko wana tokoloba pe que Delis Sesanga akoti na kati église catholique ou bien akoti na lusha eza du n'importe quoi ezaka ba média na ba politique o ba la crise à positionnement bazoluka toujours ba saper sur l'honneur ya honorable Delis Sesanga. Biso la kati en partie en vote le baga toujours nous sommes liés par le principe, nous sommes liés par des valeurs, nous sommes pas liés par des individus. Biso to alante pour la bateau. Toza le président Félix autour ya ba valeur, autour ya ba principe. Toza na kati ya union sacrée pe na ko bandela yango biso to longo union sacrée en vol na honorable Delis Sesanga. Toza na kati ya union sacrée, tozo demeurer na union sacrée mais autour de principe. Mais il y a un élément important au bakisa. Il faut ba to ba eba yango. Et lo ko so ko mamboka oyo ezali complaisance. Bato balingi que comme boza na camp politique moko ata bozo baye koleka ata makamabe zoleka il faut bokanga monoko. Pourquoi? Parce que bozaka kana même camp politique. To monyango na FCC malgré ba bêtise ay ko salama bato bazaki ka kotuya moto moko Joseph Tolembi yote totonde yote lelo asuki wapi biso to na kati ya union sacrée mais to koloba ke sika mokonza mboka ko saleza malamu to ko beta pe maboko soki ka sali malamu te to ko critiquer pe to proposer pour na nene to éviter le passé les chaos du passé. Donc biso na kati ya parti en vol population est baketo na kati ya union sacrée mais autour ya ba valeurs républicaines, autour ya ba principes et non autour des individus. Yango mo ke bato ba comprendre malamu te position à Sesanga ba ke Sesanga a moto ba idée yi a soutenir ba idée a soutenir ba individu. Très bien, idée à soutenir ba idée mais en même temps il est à gauche à droite à soutenir qui Azayaki Longona Monamboka Moïse Katumbi na ba élection en 2023 na 2018 Moïse Katumbi na ensemble pour le changement ba soutenir Monamboka Fayulu mais en même temps il y a na kati ensemble pour la République il y a zo soutenir Monamboka président Félix Tshisekedi. N'est-ce pas là n'est-ce pas là une forme il y a transhumance mais celui caméra mon essaie que to ba kondo Etienne Tshisekedi de reuse mémoire Etienne Tshisekedi abanda politique na IDPS te azé parmi ba mobutiste mboka oyo il faut questionner l'histoire. Et puis il faut que Etienne Tshisekedi a parlé de cofondateur MP ya Mobutu. Donc c'est un mobutiste. Et tu vois que le même patron par transition dire que même IDPS est sorti de MP et que Etienne Tshisekedi c'est le fruit aussi de l'MP. Ce n'est pas question de individus madame Nazo Bandela yango, ils a question ya nini ya ba idée. Moton ni na ko lobake par rapport à combat ya honorable Delis Sesanga akelibanda te biso lo kotoko bo ezali kozala sima ya mutu il faut to la sima ba idée parce que na ba idée yango ko saki mbogo kende liboso bato ba yembela Kasavubu bato ba yembela Mobutu bato ba yembela Kabila lelo to suki na bango neni lelo siko bato balingi biso to yemba ubieto bina lolenge ndenge nyoso président zo komona te biso toza makanisi na biso na pesa exemple makambo lobi mambo ya ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement c'est propriété privée ya Moïse Katumbi te o akomema batu lokola eboele ba akomema na bato apo abakate mutu non honorable Delis Sesanga azan ran ya biloko wana te biso tolobaki boy na 2016 et tozo bongisa makambo ensemble tobaki que tobimisa candidat na biso ekozala mwana mboka Moïse Katumbi maintenant régime Kabila baboyi ba réquiser candidature na ye alors fait to fanda
to solo la to babon yom orozali sous te photo chanani de façon unilatérale Moïse Katumbi andimaki candidat na inabibi eza ensemble pour le changement te eza Moïse Katumbi représenter bino na Genève muta pesa qui est kitus wana ko représenter biso azali te Delis Sessang Azaki, secrétaire général ensemble pour le changement, n'a jamais convoqué ni le bureau politique, ni le congrès pour n'a désigner Martin Fayulu comme candidat Nabiso ensemble. Donc, Ezaki choix opéré par Moïse Katumbi. Ouais, Ezaki choix nae. Choix il y a Delis Sessang habité. Na ndenge to komona, mutaza na chance makasi ya ko renverser régime Kabila, eza mwana mboka Félix Tshisekedi. Asali choix nae, le lope to na président Félix. To sepeli yango wana batu ba koyeba te biso soit toponaki mwana mboka Etienne Tshisekedi pona makambo mibale ya liboso c'est le changement Félix Tshisekedi tolingaki il faut qu'il y ait l'alternance alternance eli koloba que o azalaki wana alongo ba musu basenene bakoti mais to sepeli alternance et salami mais tika biso eloko moko oto kozela pe même peuple congolais kozela o eza alternative latine et là ici kosala makambo na ndenge ya malamu tout en évitant ba oyo bazaki dans le passé basali c'est-à-dire biso toye na cas de union sacrée il faut to sala musala na ndenge ya malamu corruption fait ça de côté magui fait ça de côté il faut to tia peuple avant tout wana eloko to ponelaki et Félix Tshisekedi alternance et salami to sepeli abimi président de la République mais alternative jusqu'aujourd'hui to kolukangona to monité yango na biso parti en vote ko fanda kimia te pour te dire que candidat na biso zaki Félix Tshisekedi o asali alternance o to ko zelana ye alternative o tilelo na no salamité ndeko na ngai est-ce que oyebi makambo o mokonzi alobaki pour ko créer union sacrée na salamité la bonne gouvernance tilelo na salamité na sepende ba na retraite oui ba moi formation mukeza ka banimate eza malamu donc biso parti en vote naza ko assister to défendre ba cause et non ba individu to défendre ba valeur et non de personne to défendre ka o les intérêts général que les intérêts particuliers partisans oui bila mboko to na forme de dictature rebelle par une forme de que comme wana ngai ndima nyonso oyo nga na koloba mais si soko boyi moyo vivre ezate yango komona bato mingi ba koluka ko sa politique pour na nene pour na survivre so aza en dehors ya politique akoyi ko vivre te tant beaucoup de union sacrée c'est-à-dire que mondima ko soutenir ba idée à chef de l'état et to côté union sacrée to ndima ki to soutenir parce que ta formé autour ya ba idée à chef de l'état boyeba ki mais nga na koyebi sa otam susu ko so bato mususu chef de l'état va entamer ma consultation j'ai très à ça qui en déjà et ça comme mokonza mboka a élargi kaka champ biso tolobaki il faut qu'il y ait des réformes institutionnelles tolobaki yango parce que tu vas continuer de gagner un système ya Kabila il faut qu'il y ait un changement il faut qu'il y ait une alternative tu vois causer la kakate alternance mais alternative ezoyate donc tu vas te soutenir ba idée à chef de l'état mais tout le monde que ba idée yango oh to lubaki dès le départ to solo la ki yango na été ekosalama bato balingi biso to kanga monoko to zela kaka ti 2023 aussi là pour na to endosser responsabilité te biso parti en vol to betara toujours mbela dès l'entame législative to lobaka boye il faut qu'on réduit train de vie ya l'état mwana mboka efenane Delis Sessanga bafinga ye motozoba bafinga ye baloba nyonso bagayi koloba mais kala mingi tawa Jean-Marc Kabunda dit ko ba qu'il faut réduire train de vie à l'état biso parti en vol to banga kate o ba to ba koloba ce qui te dit que tous dans les vrais tous dans les principes tous dans biloko e ko sala ke mboke kende liboso mais o eteli ben individu eteli bango to kotika ko yemba ta mukolo moko te po na Félix Tshisekedi to kotika la mukolo moko te ko bina po na Félix Tshisekedi mais to ko critiquer to ko pesa ba proposition o ko pesa ye ngui ay ba ko récit mandat na ye. À qui profite combat ya mwana mboka Delis Sessanga mais c'est un peuple congolais te ce qui Delis Sessanga ko bundeza pour un peuple congolais boka ndisi ke Delis Sessanga nenga zawana avivaka mabe te et ça go sangelo wa kolia go sangelo wa kolia te azaka ministre na mboko aza député tilelo ce ka ko bundeza pour un intérêt général d'ailleurs exemple Ocholo Bake Akepa et pas Fayulu entre Etienne et Félix Tshisekedi ou Aza président de la République
na Martin Fayulu o aza na opposition bon ana résistance et sika nini miele ali parce que ba politicien ba mama transhumance c'est la gisi olongo sika o ezo futa te hein OK sika ezo futa hein alors siko entre Félix Tshisekedi o aza na pouvoir na mwana mboka Martin Fayulu o aza na résistance et sika nini miele ali notamment Zaka pas Etienne, ils pas Félix et pas Fayulu lutter. Donc toi l'intérêt monter au Kende et puis toi l'intérêt monter au moment transhumance, c'est question de conviction. Moi Namboka Fayulu a soutenu idée oh moi Namboka a pesi et zaku toute plateforme pe na bandeli ni plateforme ni regroupement politique mais eza ba idée, eza ba opinion oh mutu nyonso ayeba ko soutenir yango to ko benga agenda citoyen. Oyebi mwana mboka biso ba Congolais tokanisaka likambo etali Congo eza ba politicien likambo etali Congo eza d'abord likambo ya population ya ba citoyen ya mboka wana. Est-ce que oyebi que lelo soko za d'accord pour le chef de l'état oza na droit ko lobango na télévision na za d'accord pour le chef de l'état parce que yo nde oza détenteur ya pouvoir et ça Félix c'était pour na ya ko kende population a kotikala kaka. Très bien. Pourquoi parler du Front civil contre le glissement? Qui parle du glissement? Alors que le chef de l'État Yemon Khaloba qui déjà a pour les élections en 2023, Baouti ko promulgué loi pour l'organisation, loi organique sur la CENI et bandit déjà la confession religieuse Basangana qui hier déjà bazaya qui ensemble pour élire candidat nani président ya CENI. So glissement wana nyonso wana utu wapi mais ngana ko kamwa ka batonde ba kolobaka oui mambo élection tati mambo la muki le lobe c'est l'élection et ça m'a pas préparé tout cas na une année et demie buto ba te deuxième demi tout cas na une année et demie pour que to que la élection c'est-à-dire il faut organisation ça là c'est une toujours question d'abord au bilan 1 c'est nous ba tiens en place on suppose qu'il y a rien na caisse pour organiser les élections il faut savoir to que na recensement to que na enrôlement ba électeur ni Torosala. Donc rien n'est encore défini jusqu'aujourd'hui. En matière de démocratie, il y a un élément essentiel, c'est le temps. Quand on n'arrive pas à gérer le temps, on ne peut rien faire en matière de démocratie. Certes, chef de l'État a lobby en haut, mais biso to côté la haute constitution lobby. Constitution ça Nicolas chef de l'État. Balobaka toujours pe na bandela rango que chef de l'État ko ikoloba, oui, c'est un point de vue naé. Mais biso to côté la constitution. Est-ce que le chef de l'État a la beaucoup à salaire en ma promesse mingo a payé sa biso pe misusu non salaire là te tu dis que a ko bunda et tikalo susu moi temps a ko réaliser ma promesse yango to ko senga que chef de l'État a tika pe ma promesse oh déjà lobaki ay ba ko salela olia ba kisa mususu donc ce qui na songi que koloba élection en 2023 chef de l'État a volonté on to sepeli na yango mais ezate volonté o ko bibala média mais oye ko ça ma techniquement ils ont rassuré bisoté yango bisoto komi ko s'inquiéter moi que dobete il faut tomber la drapeau à rouge to loba non 2023 il obligatoirement faut to soit élection moi na mboka abima te bisoto bi que na 2023 si to biso parti en vol to ça ko se préparer pour na élection yango to ko électer société tu as qualité peuple congolais. Dans la musique, ce qu'il faut que mais tout le monde a déjà musique. On appelle ce exemple la réduction à 30 de vie de l'État au Toloba qui dès l'entame législative. Oh bah qui chef Nabiso Deli c'est ça à 5 chef de l'État a décrété état d'urgence dans niveau mboka to mamba Covid au début. Chef de l'État yo kai biso to za na longueur d'avance biso parti en vol. Il va doit comprendre biso ka na retard. Mais est-ce que élection est la priorité le o na mboka na biso entre élection na sociale la population il faut se concentrer sur quoi? Il faut se concentrer sur les sociales. Il y a même surtout qui ko ça la meeting moko monene na ndimo c'est le mbau autre baki sur la démocratie et la société. Tu as remarqué que tout ça lit 3 cycles électoraux. Oh, et que moi, démocratie et comata. Mais sur le plan social, sur le plan sociétal, il n'y a rien de grave. Aujourd'hui, maman nangai, peuple congolais, il est misérable. Toko zanga ya komela, tozanga bamai. Toko zanga ya kolia, to ana 80% ba terre arabe. Toko zanga banzela, to ana lukaya. Tozanga basima, tozanga makambo ebele. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Ce qui est important, c'est le social. Mais bateau baluka ba matérialiser social wana.
bato bakobima na niveau ya ba élection. Donc ekosenga ke tozala ba dirigeant moko bakozala digne. Yango biso to ko lancer mbela biso parti en vol. Tobi que to senga ki alternance, to déjà alternance, il y a un combat qui nous reste, c'est le combat de l'alternative. Auto ko senga na 2023, to ko voter te kaka pona moto aza moto mboka na biso. Il faut to voter moto to yebi que aza na motu eko sala pe ayebi nini o ariko sala. O mboko yo ba président musu ba yaka na mboko mais ayebi vision ko sala terre, ayekaka ameka nini ko simba te. Et au comment ni et le comment t'as malongé comme marché. Il y a un biso na cadre de parti en vol. Tu dis que élection oui, mais la société est plus importante. Dans le cas où il n'y a pas élection en 2023, techniquement parlant, il ne faut pas couper ces bandoki. Au moins tu as un bandoki la politique. Il ne faut pas couper ces bandoki maloba. Élection c'est à mater pour un nini. Et ça constitution. Tout le balikamba technique. Technique et ça. Malgré volonté non sur le plan technique, ce qui est athée élection en 2023, qu'est-ce qui va se passer? Très bien. Biso va t'appartenir en vendre ton bac ton la longueur d'avance ton bac boy. L'article 70 biso to pressé ton lobby boy. Ce qui chef de l'État a organisé l'élection dans les délais. Parce qu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions, malgré que ce n'est pas lui qui gère la CENI. Mais il est le garant de bon fonctionnement et il est aussi le numéro 1 de l'exécutif. Ce qui doit remettre en 2023 et qui a organisé les élections, selon l'article 70 tel que proposé par les partis en vol tout modifié, il doit présenter sa démission. Donc, le chef de l'État doit être conséquent et qu'en 2023, ceux qui organisation élection et salamité, il faut présenter démission. D'ailleurs, c'est parmi les alternatives à la Constitution. N'est-ce pas que la Constitution dit qu'il doit rester au pouvoir jusqu'à ce qu'une autre personne viendra? Pour la nini to critiquer Kabila, dans l'article on a le pour comme Félix Photon di Mayango, Bousso bande obsoto ko lingate na parti en vol yango ana. Mais faut savoir que Félix a fait face na Covid-19, a fait face na coalition d'autres. Gouverner c'est prévoir. Deko. Bah, tu comprends ça, bah, député, puis de 500 jeeps, non? Où ils ont valé à plus de 27 000 $. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Donc, c'est pour dire que Mboko, ils ont invité Mbongo, ils ont une question de volonté politique. Et sur la volonté politique et salamité, Bishop parti on va tirer toutes les conséquences. Il y a un pour la tour de la prière te proposer qui, l'article 70, te préciser, et c'est la claire, ambiguïté, c'est la tête, et c'est une interprétation coup constitutionnelle, tout le Bible répète au Bandeli, la 2023, élection est une obligation constitutionnelle, c'est pas la volonté de l'individu, ou bien encore d'un groupe, il y a un individu, et sa volonté, il y a peuple congolais, auto-votant, la constitution, il y a 2006. Donc, le président qui est issu d'un parti, qui s'est dit un parti démocratique, on doit organiser des élections. Sur ce deuxième mandat, il n'y a pas de problème. Mais qu'en 2023, au plus tard septembre, qu'il y ait la convocation des élections, auto-okendeko voter, mokonzamboka, ou akomemela biso, alternative. Parce que alternance déjà tous 8. Très bien, tous abonnés, monsieur Daningoi Azali, moko el sanga politique en vol, na elongo, toujours sur la makambo itali, actualité politique notamment front civique contre le glissement au Ezo Obama, pe actualité il y a bongo na bongo, désignation il y a nouveau membre, il y a CENI bientôt, même si boté mais qui loi organique il y a CENI, mais les lois qui promulgué déjà na chef de l'État adopté na bureau Assemblée nationale pe bureau ya Sénat et côté déjà en application le lo bazo bongama pona ko zo bande ko susu ba ko faire ko sanga na ngomba ezali CENI pona ko organiser ba élection ya 2023 c'est no bino bande ko wana o ba ko uta ba parti politique 10 ba parti politique pe 5 mususu ya société civile et sengli bazana ndenge pour que CENI yango ezala malamu penza pona ba élection ezali libre et transparente. Oui, Mokonzamboka a déjà promulgué la loi sur la CENI. Biso parti en voter qui sur ça, tu as d'accord, tu as résisté, tu as d'accord. Et puis tu as ici, comme chef de l'État, il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il a estimé, malgré notre demande de renvoyer à seconde lecture, à moins que ce n'était pas important, à promulguer loi. Il n'y a pas de problème, mais il doit tirer toutes les conséquences après les élections de 2023. Waneza précision on appelle si peuple congolais aïba koyoka yango
tolobi que loi seni ndenge eza wana et politiser seni au lieu que seni est indépendante mais seni est inféodé et infiltré par la volonté des politiciens. Biso toi d'accord te peut te persister tobi que toza d'accord te. Mais le combat continue. Il y a la loi électorale qui arrive. D'ailleurs, je précise, biso to senga faut ba supprimer ba seuil électoral. Déjà mambebele biso to sengi. Il faut qu'il y ait une élection à second tour. Premier tour élecki, deuxième, oye kosenga ba candidat faut passer la débat contradictoire. Tout le monde a nengeni ni moto akoloba ole ke mutakoti le long na kati ya fonction président mais aza na moi vision mon côté na kati mboka. Ce que na zongi na eloko oyo lobi wana ndeko na ngai. Il faut to za la série hein. Tous à la série. Ceux qui te pèsent cet exemple, comment la biso de tous aboy, on a connu beaucoup de problèmes. Te connaître beaucoup de problèmes liés surtout dans Makambu, il y a élection où les a mal géré ou bien mal organisé par la CENI. Yo to senga qu'il faut pas dépolitiser. Les autres landi semko abandé déjà ko hausser la voix pour dire il y a déjà des pressions à politiciens sur les choix à candidats. Lobby Nabutu déjà j'ai 13 à ça qui tweet pour dire candidat ou akobima ba candidat ba kobima to sengi neutralité. Il faut avoir courage à koloba non. Azana courage ya koloba oui pour les bonnes élections. Azana courage ya ko promulguer ou bien ya ko pesa résultat ou ekobima na ba irono. Azana moto à ko fabriquer ba résultat te ou ekobima biso na kao. Ndeko, oyebi banda 1960 lelo crise na biso ya ranini, crise ya légitimité ya animateur. Oui, président Félix aza président de la République, mais contestation salama. Moi na mboka fayo la réclamera pouvoir na e, bato ide pes babaka to gagner. Au moins siko ka ko foli ndenge le kawana to boyi yango, to link ba animateur o bakoya bazala neutre, basala musala. Même ba outra ba parti politique to lobaki boy. Azala moto a participé même dans l'élection il y a 5 ans passés. Et puis va chercher ma personnalité et non ma militant actif oh bah vraiment ça mo bunda ni mingi parti ake bunda pour intérêt biso parti terre. To lingi bato ba ke na seni ba ke ne ko bunda pour intérêt général. Parce que l'élection est organisée ma B et quoi comme makao na mboka et sur même makao na mboka instabilité. D'où nous avons besoin que le pays soit gouverné. La gouvernabilité est très importante dans mboka na biso. D'où il faut ba élection yamalonga et salama. Et que c'est la libre indépendante ya ko salama kam. Apparemment penser à bino zo pour ça na pemben na la muka petit à petit. Penser la biso et ko pour ça na la muka te. Pensez la biche eza banakala to bana opposition banakala opposition vers les antivaleurs. Opposition na kati yenyo na lobby bien opposition to lobby na cadre. Vous savez président la biche eza moto a sa loi sur la loi portant fonctionnement de l'opposition. C'est pas ça ce que je parle. Je parle s'opposer aux antivaleurs. Nyon se ko sa mamala monter il faut te s'opposer. Biso to na kati union sacrée même mukolo to ko yoka fo ba te spectateur ba na biso mukolo to ko yoka ke volonté ya union sacrée ça li ke glisser ça en 2023 to za ba te boso to ko longwa union sacrée to za ba te boso to ko dénoncer puis to na te pour to ça la yeux aux yeux de gens non biso to yewana pour to travailler avec le président de la République pour l'intérêt général et non pour l'intérêt particulier ya ba koli. Mais lorsque ba si on voit le PSAP membre moko pour qui ne représenter la CENI européenne. Oh, tout PSAP pour l'année. Malgré que vous êtes d'accord na loi organique ezaki promulguer. Oui, puis pour na comprendre mouvement ya makambo ko sala, il faut autant na makambo ko leka. De près. Il faut autant na makambo ko leka. Surtout me makambo te awa tout le monde déjà que nous a triché banda et te dénoncer biso to aka serein na besoin exemple ba combien de partis politiques ba former ba militants na bango biso ba tu ko former biso déjà ka mingi ta na connaissance Kinshasa une délégation ba ke na kasser ba ke ko former musu ba okene na Équateur biso c'est la formation et na kati ya formation ba esa biso élément essentiel pour un acteur politique c'est la liberté. Tant que tu n'es pas libre, tu peux rien faire. Il y a c'est pendant à l'Obaka que l'inertie d'un peuple est la meilleure forteresse pour les tyrans. L'inertie d'un peuple est la meilleure forteresse pour les tyrans. Ce qui population a croisé les bras le but Fati Béton.
oh c'est là Joseph Kabila totombi yote. Si nous restons toujours dans la pensée nostalgique ya Moubutiste wana, rien ne va marcher. Nous devons défendre notre pays, nous devons défendre la constitution, nous devons défendre les valeurs et non des individus, parce que les individus vont passer mais les institutions vont rester. Lelo oyo ba ye ya gouvernement baza na retraite baza na séminaire gouvernemental wapi ba idée ezo bima pona otambisa mboka 4 mois après installation na bango oza muto union sacrée boza na kati union sacrée en vol eza ko faire partie na exécutif o soki eza na biloko o gouvernement ya union sacrée c'est saline active ya population congolaise to ikoloba kezani omoni eloko tolobi que nalobaka même les bandeli que alternance to luka qui de salami mais alternative il faut te construire en gros, c'est-à-dire le gouvernement qui est actuel a se démené pour ça makambo ya malamu pour la population mais jusqu'à là ce to bi total la seuil ya makambo au gouvernement sali na batante ya population il faut tous en encourager koloba que c'est un échec penga ko moto na koloba te mais chef de l'état échec seulement en 4 mois oui. C'est-à-dire, Tolobi, échec que cause à même il y a 30%, échec que cause à même il y a 40%. Oui, certes, le gouvernement qui est ici, on sent la volonté de mieux faire, on sent la volonté de retravailler, mais population, parce qu'on posait une question par rapport à la population. La politique, la politique, dans le bakénon, on se dit malam moteur, dans le bibo et na bandeli, gouvernement, oh, ya sikasa malokondo, ça y est déjà plus de 4 mois. A la volonté à ça là mais il non à salité donc pourcentage ya récité ça mukie ya ngone ba la formation boto ko senga e ba ko bima la formation ba changer le lenge na bango batala intérêt à peuple congolais batala social ou à peuple congolais au lieu que batala tam sur ba réjouissance personnelle ou ba loi oyo eza na valeur c'est là une ko sala que ba travailler penta malam te pour chef de l'état ba qui récemment il faut que longola ba couleur politique apparemment na kati union sacrée pe hypocrisie za makasi. Naza te pour ça l'évaluation il y a hypocrisie toi hypocrisie te na kati union sacrée mais au moins ko senga na union sacrée il faut qu'il y ait de réformes to pesa ki mera to ba ki la réduction des 30 devis de l'état o to ba ki na kati ba cabinet ministériel ou bien à niveau la présidence to réduit nombre ba conseillers to réduit nombre ba membres mais est-ce que ba ki mbela na biso ba yo kité mais to ko senga na premier ministre aïba ko sala de tout le mien et que la réduction de 30 devis de l'état ezala eloko moko ya malamu pour que permettre la population ba ko respirer mais ko suka kaka na yete parce que ça exécutif na niveau ya parlement ba député pe ba ko tala ba ko kitisa même monument na bango honorable de liste sanga senga banakala que auto ko zoza de GBD $13,000 il faut to réduire rango ndeko na ngai moto ko gagner $100 à la fin du mois $13,000 c'est la génération pour na et on peut pas continuer dans une vie haute aux injustice sociale. C'est pourquoi tout le monde a linga comme député hein. Mais mabe yango wana bato fo ba ke ozali na kati ya ministère ozana kati ya entreprise publique oza comme un serviteur, tu es là pour servir le bien commun. C'est ça même la République. Ce n'est pas un moyen qu'on se réjouit mutuellement. Il y a ça la moi clivage, il y a le népotisme, le clientélisme, le tribalisme. Là, il faut éviter. Tolingi lo kwana te na cadre de situation union sacrée parce que et vous allez parmi ba mo o biso parti en vol to combattre yango. Peut-être par rapport au kolobi, biso na kati ya parti en vol to bundisaka ba pilier misato automoni ke ba tyran ba utilisaka. Eza ignorance, eza corruption, eza pauvreté. Soki to na mboka o population baza ignorante, soki to na population o baza pauvre, soki to na population o corruption eza makasi, moyen mboka kende liboso e kozala te. Pour na vivre zala na ngana kati ya parti politique. Et so na ngana kati ya parti politique, lo bakaka oui koloba note. Biso logique wana parti en vol ezala kati. Okomi jalelo. Tokotika laka kozala yango te et puis Delis c'est ça ngatika kozala jalelo ya moto te to défendre ba valeur et puis biso na kati ya parti en vol to ko soutenir combat na ye ya honorable Delis c'est ça a continuer kaka na lancer wana sur les raisons. Yango na koma livre moko balobaka la voie du changement, un pari de la raison pour la RDC. On a repéré ça bana mboka maloba muki aloba boy. Que il a fait un conseil selon lequel l'énergie que l'on dépense pour conquérir le pouvoir s'estompe une fois parvenu au pouvoir pour pouvoir enclencher les mêmes changements. Et là on y a constaté que to bundaka mingi pour entrer au pouvoir mais être aussi pouvoir yango
tozangaka bokasi ya kobongola mpona intérêt et ya population yango tokomona lelo tolobaki mingi tosalaki komba mais mpona tobongola mboka ekomi problème yango tokosenga chef de l'état atia susu molende makasi premier ministre na gouvernement na ye Assemblée nationale au lieu que voter ba loi oyo ezanga tina ya congolité ou bien makambo ya mariage to tia ba loi oyo ekosala pour la peuple congolais à se retirer. Toza monsieur Dani Mbo Ngoi plutôt na plateau na ya kindoki politique ya mokona lelo kasi question outi pour ba téléspectateurs. Alors moi la mboka Delis sanga aza partout c'est l'homme aza partout aza fixe par rapport ya ba conviction na ye. Ako soutenir nani na ba élection en 2023. Et si vous connaissez. Mais, biso toza parti politique. Tu peux raisonner au moment opportun. Ce qui est important, c'est d'abord l'intérêt général. Nous nous battons d'abord pour le peuple congolais. C'est ce qui est important. Et en 2023, on va choisir qui sera notre candidat parce que nous sommes un parti politique. En même temps, dans l'Union sacrée. Nous avons dit le parti va se prononcer. C'est là où les Congolais n'arrivent pas à saisir le sens du combat de l'honorable Denis Senghor. Il n'est pas calqué sur les individus. Quand on parle de l'Union sacrée, les gens voient Félix, donc c'est lui notre candidat 2023. Qui a dit ça? Non, c'est pas ça. Félix aussi a aussi pas en 2023 dans un candidat. Si vous voulez dans un candidat, ah ça c'est prononcé qui a ça posé na parti na ye ya IDPS biso pe toza parti en vol na honorable Denis Senghor to lobi que au moment porté to ça to ko se prononcer au lieu que chef de l'état se prononcer d'abord pour sa candidature à se prononcer d'abord sur les soucis du peuple congolais ce qui est important c'est ça notre combat pour l'instant les changements d'abord au toza nango besoin ma candidature est-ce qu'on est prioritaire soko lekisi na ba veno luka ba peuple congolais tout na bango nini bolingi ba ba besoin élection ba oso que tu as besoin mai tu as besoin courant ngana uti commune na monga fula lelo na tongwa to sali marche moko ya kafu na route kimwenza nzele katana ya cela 10 ans eloko malonga ko sala maté dernièrement ba uti ko banda mo ba travaux ya mo quelques minutes ba kati lisusu commune na monga fula eza na enclavement moko terrible et très avancé. Est-ce qu'on peut vivre comme ça dans une ville où Banzele Zate, Maï Zate, Kouré Zate, na Monga Fula, je reçois des appels de partout, na Mbudi Koto Babenga, na Kimweza Koto Babenga, na Masangambila Babenga, na Matadi Mayo Babenga. Pourquoi? Parce que la sécurité règne. Et vous pensez que derrière toutes ces questions, Bisso Poto le candidat, na Bisso Ezatel, c'est indécent pour l'instant. Le temps qui nous reste, nous devons nous concentrer, qu'il y ait un bilan. Bateau va gérer, il y a un peuple où a causé la ébé pour la Bisso. A causé la CAC élection, mais a causé la non. Olobili Kambanzele, Kanyesi Singaï, opération Kinshasa Trou Zéro, déjà bientôt aux Ada. Eh oui, mais la politique, il y a un autre. La vision, à la Mukabi, non, qui pose un assané, Nasa, Ninebo. Est-ce que tu as besoin d'abord de trouver, tu as besoin de route? Tu as besoin de plus de 15 000 km pour relier ma province, Nabiso. C'est important. Au moins, il est là, biso moko to ko souffrir inutilement toza na mai toza na courant toza na mabele toza pena likolo parce que sur le plan géographique mboka na biso c'est un moko stratégique mais pourquoi to ko souffrir eza manque ya volonté politique manque ya rigueur manque ya foi dans l'action oui ba te ba ko sala politique ba na foi te mamba ko sala tolanda mona mboka na otanga kombote atala libula manzengi alobi mboko etika la suko bongate mais un gouverneur de la ville abike mboko eko bongate donc et c'est pas momoko to ko mona na kata société yango wana parti en vol en tant que parti réformateur en tant que parti libéral to lancer cri to bi que total d'abord intérêt ya population makambo élection to kotala yango mais to chaper accent sur les sociaux de la population c'est important. Donc comme on chité petit à petit to comme à la fin déjà ngonga comme kende guerre na kati union sacrée entre ensemble pour la république na bande comme ensemble lobby que ceux qui ba lelo ba examiner kaka loi oezala qui portait na honorable Ntingi Polo le droit proposition de loi ya Noël Tchani na etali bongo question en congolité bon ba longo ba claquer porte ya union sacrée les candidats par rapport à dossier wana Francis Kalombo mutaza porte-parole ya ensemble pour la république je suis ni de loin ni de près l'honorable Denis Senghor a déjà loba qui parle même na niveau ya télé ya TV5 Monde to dit que c'est une loi où est comme ma division et la loi où est comme ma séparation
ezala ekolongola bato sentiment ko fana na kati ya mboka oyo yango tolobi kutu banga ko débattre on a biso to sengi yango te to sengi chef de l'état nenga saki pona la loi ya Minako na Sakata asala yango pe na loi ya Congolité. Cette loi doit être retirée parce que c'est dangereux. Ça vient polluer la situation politique. Ndeko na ngai bato ba ko bosa na accord ya auto ça na Lusaka ba bosa ni San City ba bosa ba problème to kuté nango. Et c'est ce qui est important aujourd'hui des Congolité. To connaître ba chef de l'état au ba qui de père et de mère congolais mais basani na mboko. Donc et ça ba lo moko inutile. Et bonne distraire biso, parce que donc na combat ya loi électorale peuple congolais. Voilà ndesika makambo e kotala mabiso. Combat ko la wana. Yango ba yini ba lancer biso mo loi moko et ko distraire biso après ba bimisi loi. Non. Tous allez kenge. Biso na 4 parties en vol. Tous a contre cette loi parce que et ko séparer biso et ko créer insécurité. Pour éviter cela, tous on a besoin d'une unité nationale. Il y a un tout sengi, le chef de l'État, en tant que unité, en tant que le garant de l'unité nationale, que cette loi-là soit retirée parce que ça loi moko conflictuogène ou crée un problème inutile. Or, on a besoin de stabilité pour l'emboka. Ne pensez-vous pas qu'il y a des fonctions où il y a battre la mort? Na unité pe amboka na ce sens-là. Moi, la Congolais, il faut toute la loi. Nana Congolais. Déjà, sur l'article 73, il définit qui est Congolais d'origine. Tout ce qui est là. Bato bakoya nango bana idée moko suicidaire. Surtout si mon amboka Noé Tchani, lui a plus vécu aux États-Unis. Il serait un sujet américain. Bon, qui nous laisse nous Congolais, nous qui avons que cette nationalité. Les gens qui m'ont est bardé de Konangai, bato ba double nationalité, ba une ba okela ambassade. Ba yebe sika ba kokende. Netinga mo lebe sika na okende te. Ngwana aka na Congo, na nationalité ka congolaise. Pour éviter ba biloko eko discriminer biso. Toza unis sur la même hymne national nabiso, on insiste sur l'unité. Soyons unis, travaillons en collaboration. Makama ko discriminer ba Congolais ezate. Batuba apparemment batuba ko bang élection, to bang élection te, to kenena bat nyonso. Yam se tozo boya discrimination to kolinga yango. Bozo le bel élection mingi bozo préparer je pense. Parti en vol aza prêt pour les élections. Ata lobby to ko sel élection na biso, mais to une élection mo ke sa maninga malonga. Pour que les candidats à tous les niveaux, ils vont gagner ces élections. La personne exemple, on a dit que dans le ministère de Kassai, formateur, pour former, cadre à partir en vol, pour former, cadre sur toutes les candidats de la République, la façon que tu vas se préparer pour les élections en 2023. Et non seulement pour gagner les élections, mais c'est pour répondre aux exigences du peuple congolais. Tout cité na dossier proposition de loi au honorable Daniel Mbao au Asengi par rapport à la loi à salut que revoir code de la famille et parmi demande naie ça kokitisa montant ou ya dot parce que tu as de l'eau que dot et comment la montant moko exorbitant surtout na milieu urbain de Kinshasa ville na biso ndenge dot et comme là likanis na yo par rapport ya contexte il y a proposition de loi où ça qui déposé récemment dans l'Assemblée nationale. D'abord, Daniel Mbao, c'est un député national, il est libre de faire ses propositions, mais en tant que population, on a trouvé que ça est inutile. Pourquoi c'est inutile? Parce que moi, il y a deux familles, il y a deux couples et suivant les moyens au bango ce qui te dit que tu as $500, un enseignant qui gagne $50, un enseignant qui gagne $100, il lui faudra combien d'années pour payer et se marier. Le vrai problème est qu'il y a d'autres au Batuba Kozanga. Le vrai problème est le chômage est allé. Toi, il y a plus de 70%, il y a bateau pauvre. Bakozanga bako vivre na C à 1% par jour. Ne bateau na okoloba ki atoche $50. Ne bakobala te. Problème ya makasi eza ya parlementaire ba créer ba loi et ça te ba employer salama. À partir de l'emploi, jeunes garçons, jeunes filles, ils auront du travail, ils seront bien rémunérés et puis ils vont contacter le mariage, il n'y aura pas de problème. Au lieu que Luka Balo et Rossella qui emploient les délais, ils sont Luka, Balo et Kitissa, motango ya facture ou bien motango ya dot. Bon, ceux qui dotent, par exemple, $500. Mais il y a des ngombe tête par exemple, ça $2,000, ça fait déjà $4,000 pour résoudre le problème minime. Je pense que
ça c'est une loi du buzz. Ils ont la loi moko pour na mutu ya sécurité politique, il faut ça toujours en actualité, mais sur tali contenu nango, ça va pas tenir. C'est une loi qui est en censité pour l'instant, en censité. Ce qui est important, c'est le social, de créer des conditions très favorables pour permettre aux Congolais d'avoir du travail, d'avoir un travail décent, pour permettre de vivre ma casse. Mais là, par exemple, ceux qui ont $500 à Bali, à $500, il faut son bilamba, il faut louer salle, il faut son costume à papa na maman, il faut dépenser belé. Et après, à Bali, moi ça tient dans ndako, en ça année, en foot année. Loyer fafuta. Bana soka robota fafuta. Donc, nyonso wana l'État a saini alingi alongwa na responsabilité na ye. Ya mwana na mba wa koloba. Abiki biso to nyito longwa na ngambu. Par rapport à facture wana dot. To longwa na ngambu, to tike la bino. Comme ça soko balani, ozangeli wa kolia. L'image yango eza ndenge nini o na ndako kolia. Moza d'accord na ngai que za na ba famille ebele ba comment ko exagérer du côté facture. Wana oza la raison ba famille belé ba komi ko exagérer makambo ya facture. Oui ba famille belé ba komi ko vivre na facture wana. Abeti machine abi bona ngina banda commerce na ngai, mwana ba ngi babala e na sala boy. Oui binyo soneza nini? Quand la pauvreté augmente dans une société, to mona ka makambo ya boy. D'où na kosenga que d'abord on a pas parents là, c'est un appel que je laisse, je lance aux parents. Bah que moi na moi si aza marchandise à côté ka, il faut faire un moyen en sorte que moi no mobile wa koya pour la honorer moi na yo, aza na facilité wana ya honorer parce que ceux qui au à côté moi na yo côté na kwa mobile wana ogolobate que bon déjà na zwa mbongo nyonso, déjà na zwa facture, déjà na zwa dot. Ceux qui pourront mes alliés à quoi intervenir, oui que toi ba bantu. Ba dit que ceux que bali moi na moto, bali pe famille na mobimba. Donc ceux qui pourront mes alliés quoi intervenir. D'où na osenga ba parents, tous ça ba responsable, to faciliter tâche na bana mibali o bakoya na voix malamu pona ba bako bala bandeko na biso ya basi. Donc l'État a un moussala te koto. L'État a la moussala, il y a créer des conditions favorables pour permettre les jeunes bako sala, baba la carte bako sala. Maman, ezana mboko obi mutu musala sala kate mais akobala akofuta dot ya $3000 akotonga bila azo mbongo wana ba détournement yango mona ba détournement ali okomona moto okazane un assassin, c'est un grand voleur et puis donc pour nous éviter mais c'est aussi question de préparation. Question de préparation, mais aussi c'est question du travail. Mais quand tu ne travailles pas, tu vas te préparer comment? Parce que pour manger, il faut que mes parents n'ont pas pu se lire pendant temps. On se prépare un dernier. Pour se préparer, il faut avoir un salaire. Tu sais que je gagne $100 fin du mois, je vais épargner $50, je vais faire ceci, mais tu as un salaire. Mais combien de Congolais travaillent? Plus de 80% de Congolais sont au chômage. Les gens ne travaillent pas. Et vous voulez maintenant émettre une loi qui ferait en sorte que les gens puissent se marier à $500 et il faut manger quoi maintenant? Là, ça c'est du populisme. Moi, je moi passe na Congo na biso za yango. Il y a moins que batubandi ko sala ba débat inutile dans la société. C'est important, il faut que les gouvernements, le pouvoir en place, travailler sur les conditions et permettre aux jeunes de travailler pour que s'engager dans la vie et dans la couple. Qui est politique, il y a le mot de la fin, Daniel. Mot de la fin, la population ya Mongafula va soutenir le combat à partir en vol, autour senga que commune a bien géré. Tout le monde dit que ba autorité ba aller au sommet à combien na biso ba député provinciaux to vota ba ebi ko sala mosana bango te pe ba ko sala malamu te ti lelo ba ko tika biso na ba problème na biso mais bondi mana parti en vote ko bunda na bino longo yango na kami te ko sala susu mbela ba marche to sala mbela makambebele ya ba conférence pona to ba ko talisa biso bana Mongafula ni to ko sala pona et c'est la commune à biso qui est liboso. Pena kosenga ma peuple congolais na ba élection ko na 2023 totale alternative, totale alternacité, totale motobédience ya commune à biso te, ya quartier na biso te, ya province na biso te, mais total intérêt général. Malamba ya suka ona yaki nango
yango. Merci beaucoup, monsieur Dani Ngoyi. Ozaki na biso lelo na plateau kindoki politique moko. Il y a ba cadre, il y a parti politique en vol, parti cher, il y a honorable de lycée Sanga. Tozaki na ba question belé to poser boki biano na ye na bandi ete bozaki ya ko sepela makasi ya komona moko. Il y a parti en vol na plateau na biso po botuna ki bango mingi bazawa finalement nyonso ezalaki expliquer mais apparemment ba politique balingi élection mingi tozo zela 2023 poto e banini et kokoma na 2023 c'est préparé kasi voter voter utile ko voter te pour apesa kio soso eloko ana fo longolango ko voter te pour apesa kio lipa apesa kio boy mais voter moto po ayaki na idée ya malamu ayaki na argument malamu lobby akozala redevable pana pour ceux qui a sombi vana yo akena e ozonga après 5 ans yesu soit sombi en tout cas ato leli azar redevable ata mokete alors que ceux qui apesa kio ba idée okoki ko senga epe a sunga na sens ya musala ya ba député national pe musala ya président de la République. Nanabino, tokutani semaine prochaine pour le déjà week-end. Bon week-end à Mabota Nabino. Dans le bâton, on y a surtout l'ignorance, paix, tout l'ingambou canabiso, kimia et zana Mabota Nabino.